Donc ba audio wana déjà ici na salaki déjà ba intervention nango place outela ki na place ba salaki montage nango eta ki a manka mais faire mesure na mboka na biso to mo luka kete to bimisa wera lokola papier. Donc mutu na mutu asala musique mutu na mutu na pena droite ba date na ye. Il est le raté comme le musique so mo to beta conseil faut bengi sa ka ba bato. Donc musique en mais comment na cacher mo lokola zaiko. Na wenge doge do beta ba sebe ni mo bina mawanzambe za ikatikala lelo za soute moni wera leki tous les missions congolais n'esprit o ngana ko fungolo lelo mais so do sala ngeza na ngaka via zokola na e awalinga ne ba problème ete mais batu ba okanisela ka mabe ki amanda chante tene loko mo bina faire et le kabiete pour ngena mona déjà manda azavama la bolinga faire ete poto da clair azana na bolinga faire ete. Mais faire et pas ébaquer ma belle o ya salamanda chante pe comme la ba sortie médiatique que allo barabola mon a été. Est-ce qu'ils ont un spectacle chrétien topé ils ont un spectacle occultiste. Bon ba chrétien ba ça la spectacle na bango ba mondain pe ba ça la spectacle na bango ba été un débat tout parti pris fourmi et barakete tous en communion na nani. L'ambassadeur des jeunes Congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes Congolais. L'inauguration de ces bâtiments, ses vœux, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais, des mouvements associatifs publics et privés, d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Ngalima à Kinshasa. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission présentée par Jenny Masanka, Queen de la presse, réalisée par Imak Makengo et Grady Mayala. Voilà, aujourd'hui je suis avec Konistar. Konistar, et puis passo l'analyse. Au des émissions passo l'analyse. Voilà, tout passo l'analyse. Na Konistar le lopenda to lobela analyse la musique na biso sans parti pris toza vraiment na katikati avec Konistar. Avant de prendre mon invité, je salue Anelka Bafossette. Bon voyage à toi Anelka Bafossette, hein? Voilà, merci à toi, son excellence Ado Youé, l'ambassadeur de la jeunesse. Enoch Binta, je te salue. Kevin Mohamed, de gros bisous à toi. Bastien Sawalinga, Queen de la presse. Le lobo Vandawana, vous avez branché parce qu'il y a à manger et à boire. Konistar, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour la Queen. Bando qui m'a sur intérieur. Vraiment, merci encore. La batutu basuli bakou vraiment à Rolanda Konistar ma vinga. Naninge vraiment ya malako na vitesse guide marabout. Kolo ayeba kozana binonia surtout na kati ya famille Lutadila na pesi mino bambote Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila vraiment Chaga Lutadila ami Godjen Lutadila bana mame mili kolo zana bino bo peselanga bambote encore et pas ya Pepe Fataki. Merci encore na Richard Akunji papa na Richi Ariko Akunji 2-0. Merci encore na Dide Sanda Animas boss papi Matalatala Matos boss papi Matalatala Matos Yaya na Didier Matalatala vraiment que Philippine Makaya na ngambozali avec la mozi maman na Samuela Kolo ayeba kozana bino na bi Kenya autorisala toujours na nenga les mêmes Dodo Maziza na kata Bilbao avec Valentine Maziza na kata Bilbao dagi kola zana bino nyo autorisala bien Rombo Mabasa na moseko zalima kola zana. Ok, Konistar, très contente, il y a un plateau parce que Babi, ma solo, il y a analyse et comment Ming n'a parti pris. Au monde est Kabola Bakan, au monde a quand au baza pour un musicien boy, quand au baza pour un musicien boy. Donc, aux barrières, barrières plutôt analyste et autotikalina bango yake, azanae sans parti pris. Il y a un amoureux déjà, naza contente déjà, yo solana yo po le lot occupé, t'es touché moi partout quoi. Non, pas de souci parce que elo rognon tout le baga que apport na elo koto ezala kozala na ki fanatisme na kati ya musique donc 4 pouvoir les sani et quoi te il faut que le baga que
à partir de Moussala, so aussi mi micro, faut la reconnaître. So oza camarade ya musicien ou soit oza fanatique ya musicien, il faut ça après Moussala. Donc qui a métier na bino mutu na mutu à respecter, Moussala na ye mutu na mutu à respecter, endroit na ye. Donc ya mutu ya vraiment ngwa ngomona kabiso to meka ko différencier ba makamoni tout ye barakete. To pesa le meilleur parce que o ezali kat na musique, to pesa meilleur o ezali kat ya culture na biso, to ye ba ko aider. Donc ya mutu ya vraiment et zalaka wana ngomona ke na mingo pesa ka tendance te mais to so laka eloko eza étoile comme actualité. Donc tu ba ko kabula savoir que yo 50 ngape na 50 pour na ko aider ba cher on tourne sur balanda biso lokola ba Diesel à London, Paris 21 ba grand-père Gauthier Mouteba au balanda biso. Donc tu ba toujours ya ko pesa toujours les meilleurs et vous allez vraiment bénéfice na biso pe bato ba balanda biso ba vous allez bénéficiaire na savoir na biso mi balé. Ok, très important, Koni Star. Tolali, tolamuki kakaboueba, audio moins bimi na internet. Oué rançon envers Ferregola. Au monde d'autre part, biso lelo toza surtout biso batamonde ya babiton de la terre tozanga mawa. To koma ko sangisara ba faire na makamusu to koma ko bosana place moto auti na succès. To koma ko lukato memango na ba combat to memango na ba querelle parce que humanisme et suffisance est comme na communauté na biso. De to mélanger makambo et autre ko mélanger te. Moto apesa ki le meilleur lobby, lelo to bosana to hôtel le présent au moto do pesa. Zogande ba français ba lobby le passé et le passé et le futur na le présent. Mais ce que biso to passe la rétroviseur. To komi na moment au kabulaka neti faire na wera parce que pour na biso moko to koma ko mema réflexion na biso bidon. Na vis-à-vis, il y a la réalité où ils ont comme la biso. Naba odiango, où ils ont bimakete, comment se fait-il aux autres de l'anga biloko ya bateau kuna? Est-ce que biloko na biso bateau na bataka yango, te bataka yango te? Peut-être au komi goloa, donc au ememi makambo, nyo surtout ke yango wana. So que zala ki wera, mais si quoi le mal, eza wapi. Mais si eza wera te dali soni be pasipe, mawatolo baka respecter mon toi sala succès, ayebi. Secret succès, ayebi secret qui a musique. Oya mutuya ke yangoana mais take biso moko batamokili to koma luka to sangisaka limbondo to sangisi ngona malembesika moko koma ke kele yango mona rakete ya pasi et comment ma musique na biso na ba douleur ke yangoana boko moko somoni lelo motani mabe feri lo bazala ke lokote wera auti déjà na wenge na ba calcul na ye na makambutu ayebi ko pesa les meilleurs na makambo esengela pesa les meilleurs a 8 ans ya ko pousser faire bon mona mais lelo communauté congolaise et zo kapé tant sous ya comparaison oyo ki sangisa lokola faire lelo na wera comme lokola neti ba problème donc yango mona rakete ki bon moto to ko moko luka to sangisa makambo o to ko sangisa te die grand ou appelle ça biso bateau to zo répéter ko réfléchir ou ya ko laisser rapper cerveau ya un moment ngé mission nga faut servir ça ni il faut lire donc ya un moment arrêté tant ou ya comparaison et comme en temps ou déjà moment moko déjà difficile ya ko sangisa makambo ya comparaison faire résultat ko tonga ya ko tonga wer et wer résultat ya ko tonga faire donc ils ont makambo susu to lo barelo ko nyoso to na ba couche ba orchestre nyoso to tout le monde a tonga musicien. Tout le monde a un leader nae, ba leader peut se ba vendre ba otala, où ils ont marché te toko sala nini. Ya ngomo na rabiso to linga to la la ne sengo to la mugaka kene sengo. Donc ba audio wana déjà et si na sala ki déjà ba intervention nango, place utela ki na place ba sala ki montage nango et ta ki a manka. Mais fira mezi na mboka na biso to mo luka kete, to bimisa wera lo la papier. Na makamu to linga to ça. Tout ça, il faut toujours la réflexion. Il y a tant de comparaison. Les autres, comme je rappelle, Kofi Olomide, ennemi géré. Il n'y a pas si quoi. Il faut réfléchir. Il faut ça le meilleur. Puis apport na biso na kata musique ça. Et tant que le fanatisme, bah comment dire comme ah les alaki bon on peut coucher à tout le monde 60%. Bah comme ça on peut valable. Il n'y a pas si Koni Star comment on a audio ana et bimaki et pas ya Papa Rolls o azali bongo communicateur ya Kofi Olomide selon yo intention ya Papa Rolls ezalaki nini derrière comme ça ba audio wana ezaki pona ko protéger ferré ya trouvaki ke oui ensemble naza na mauvaise foi to ezalaki pona ko luka ko bimisara mabe o peut-être eza ya batama Jenny la Queen oui omoni na eloko nyo surtout biso to réflexion na biso kaka to poussa ngo musika
comment c'est fait si na kata dynastie chef d'orchestre le la maison mère drummer le la ya Wernerson mais ba collègue na ye o esengelaki basangana bake ko beta makambo nya oto ebini ba audio ko bima kuna na makambo ba menace au mona ka Bill Clinton na bimaka déjà et comme ki na point na kata dynastie to remixer wera to pesa ba éloge na ye mais na kata orchestre ba pilier musu ba sari ni bate ba telemaki au mona ka ba audio o esengelaki ke et pardon ba intervention ba sortie médiatique qui ya Bill Clinton qui a zolo bakete et sengeli fait au bord Lombo Makiadi papa Lutumba tout ça to pesa wera ba honneur na ye mais et ça la bien est-ce que intervention wera ezali na ba dia kwa na makambo en tant que bimaka Yé Bill Clinton déjà a un monopole yo loba bongo te parce que yé mon patikala yé mba wera te tozali ozali mopanzi sango tozolo bakaka na makambo ekomeleli ke eloko esengeli ke témoin kota la dynastie te po ba cri na sala gi pona kokumisa wera bino tellement vous rappelez musika ba pandisango bokota na ba sentiment na bino pe non nous sommes au milieu du village tota ba fendenge et l'équilibre tant yo le big était Bill Clinton est dans ba sentiment na la sala boeta bi et comme na point parce que to sangana biso nyoso tout le ba pilier mais ya maison mère faut être clair mais ba telemelingai okobwa ka vieux awa te va disque na été tout ça mais ce que to zali okola banana ya nan après avoir sorti médiatique biloko te bimaki wana apport ya wera dalani na ba sortie médiatique wa ye kakol parce que bokenda yekona pourquoi yo lobaki yango te ke big to la bibisa na TV et ça na makambo oyo kendela na bato wala nyoto bato basala ni ke babosa na mais malgré projet ezalaki na ngone exemple type na ko pesa conseil gratuit oboni ba pilio nyoso tu wana o ba bengisa na kata dynastie so ba même esprit o bazana poto o no so ba yembani ba ko sala concert à dynastie na ba tube o bango batia na kati ya orchestre et que ça là très bien que bon là que ça fox na bino et ta que faire na droite à benga bino mais bino pe bozali pe kete o nyoso ayebaki ke ba benga ki asala intervention na kata dynastie bo sangani bino nyoso tu wana concert botier 3 heures d'état mutuna muta yembi nzembo oye ayembaki wana mais dynastie za projet na bango te tozo solo la mais ba bi ba nzembo bolo toloba kete oui ba nzembo l'idée est bonne mais dynastie za projet ya mutu ouais poto longo la venait à kanda yo comme likolo pe affaire ozo pas faire ça comme maté na bateau tout bozo zela tom que faire ça la concert a bengisa bisoté faire ça limi po bolongo la venait on bo sali concert ya dynastie ya batib o bino botiaki bino moko so ko moni que place moko intervention ki affaire ezala ki on bo luki ba première fois ba te belé bo sali pe concert na bino o ezala na contexte ya banzembo o bino boyaki nango po projet tanga ya ki te bato baloba ki te banzembo wana e yaki mutu na mutu tiki banzembo na o moni que place faire ça l'intervention bo ti concert na bino mo be wana bo beti après avoir pour un affaire ça et longa po parce que ba audio esengeli gete pas paroles à ça les pas paroles a ko sepela na wera te po za na fa na pardon na kofi photos à la claire c'est que vérité et comment ko samba na kata mboka na biso parce que comment blesser bato parce que vérité blessa quand même et puis ça la leçon plus tard on comprend que te makambo todo sala o po parce que pas parole ça dali d'essayer à Kofi Olomide c'est que tant ça que intervention sortie médiatique que wera dandochi azolinga balinga ka ferete klawenge de bodo sangisa batu nyoso tout mais mutu na mutu za na kati ya kwe nae mais tant ozolinga ki o défendre na makambo susu peto lobby mbalasima faire na ba conseil no de beta ko bengisa ka batu te po lobby ke balukelo ke batiaki opo na makambo susu ba obosana parce que c'est le contexte ya ba kongomani ndenge sala ni ndenge kendela donc mutu na mutu osala musique mutu na mutu za pe na droite ba date na ye. Il y a des comme la musique, si on a un conseil, il faut bien ça bateau. Donc il y a pas si angol. Donc to bimbaki déjà na makambo déjà pour na yeba ko déterrer makambo o bateau ba répondre ba comprendre nga lokola ba désolé à London na ba Paris 20e ba comprendre que qui est connu ça na intervention na ni na ça a osala. Na kata musique na biso. To yeba ko sauver culture na biso. Que ya ba calomé docteur na ba kamomoko boy ba tuba donc ça vraiment dignité pour na kati ya musique na biso yango mona makambo na sola yango vraiment dogina sima au miezi motema Cécile to sola yango vraiment très bien pour to yebara to bongsa makambo mais makambo c'est ba audio et c'est Pélex qui était na pas la beige la bière de luxe basse gare du nord a c'est Pélex na ngote pour ni bosser la moto montage to lo ba loko moko moto alingaka to ça le témoignage à malamu te les photos vraiment claires na makambo yango mona ke ngala ko baye ba discours ya ka double après c'est ba mikolo sani qui changer et ça vraiment dignité
donc mutu na mutu atalaka parti pris place dans la bénéficiaire donc il y a pas si o yango na to subir na kata musique na biso ndango. OK, Koni Star, et j'ai comme l'impression que ba communicateur ya Kofi na ba fan ya Kofi ba comment ko soutenir Ouéranson plutôt Ferregola et ba communicateur ya Ferré na ba fan ya Ferré ba comment ko soutenir Kofi Olomide. Est-ce que façon makambwa nezo kendele amour à Kofi to relation ya Kofi na Ferré eza pona ko maltraiter Ouéranson to ko maltraiter Fally Ipupa to eza nango normal parce que tozo constater coalition moko entre Kofi na Ferré na ba fan na ba communicateur. Problème ezala bo sala makambo mutu na mutu sala musique toza plus tard mutu na mutu ba retourna et lobby na musique a Congo sala gini nini le maire nini opesa ke biso na musique ya Congo bo sangana ezaka ka pour la culture congolaise sani et que de toujours liboso donc ezala te était pour na ko nuire bateau pour na ko kisa bateau mutema passe pour mutu na mutu tanga la mutu na mutu la mugana kalikila musicien mona mutu na ye azate musicien na musicien na ba kaliki na ye musicien na musicien na ba ambition na ye musicien na musicien na ba qualité na ye donc c'est ça le problème to yeba toujours ko pesa le meilleur na kata culture na biso to yeba ko valoriser yango bato basangana te nyoso to ezali culture congolaise sani et que liboso bazonga na vuvamu c'est-à-dire quoi bolingo ezali kala ezali ba orchestre nyoto ba ndiko sangana beta podium moko bolingo ezali kala lelo ezala raté parce que lelo komi na tuba et komi na ba diviser pour me régner ya passe yango donc il faut to yeba kete bolingo ezali kala esani ezonga oyebi bato basali na nzambe kala net ba mission chrétienne o ba yembela nzambe na mbunda par rapport instrument comme na loyenge oyebi yango o ezali makete bato ba beta masoki to kolingana ya solo alléluia to komona ke donc bolingo wana na ndenge instrument comme na sentiment donc musique nzambe comment na cacher mo lokwa zaiko na wenge donc ezo beta ba sebeni mo bina mawanzambe zaika tikala lelo za soute ozo comprendre tozongi sa bolingo ezalaki kala mawana mitema ya bato na conscience tozalaki nango bolingo nde yango wana mais tant que tozo kolinga ko aboutir na makambo moko boy oyo kopesa nango les meilleurs te na culture congolaise c'est inutile bato basangana eyo kisaka wera motema parce que moi que wera do penser o bino bo qualité bo bikani c'est lié o yemo dans la kata motema na été mais d'autre part tant bon mona loko de wera da jalo faire Kofi Olomide azali invité tant wera salaki vidéo siko na tindaki et vidéo wana balobi asalaki yango un jour avant concert moni wera leki tous les musiciens congolais n'esprit o ngana ko fungolo lelo mais so do sala ngeza na ngaka via zokola na e awalingane ba problème eteme batu ba okanisela ka mabe eta ki yozo ngo bengisa nga la na longue samedi pour na concert à dimanche na osomba bilamba ndenge nini mais pour na la gisaka gete na la gisoke bolingeza na kosala vidéo pour parce que azalaki pe na kaliki pour fala zala mais tant o bino boye bisa pe moto pembeni pe ani yebisa ngai wera zo na visa te asomi billet samedi akomi dimanche na fatigue wana concert eza na butu keno somba bilamba dimanche na magasin po bango balinga biloko sika loko ake so na lati lelo po mise bande mona biso te nga chemise na osela on tamso oui émission mais milicier est-ce qu'on passe sur bandeli chemise émission bo muteka ko na ba galère bo luka bo memela na makampe musu mais fur et à mesure net ko traiter makambo da juste na rosa la vidéo pour mon arrêter et motiver batu musu basani ke baya pe na kata ba orchestre na ba concert pour toute la conscience na biso eli ko lo baté full wana nyoto ba yaka na ba fanatique ya orchestre o ba eli par exemple pas faire et ça pe na bateau pe balinga Fally Ipupa ba rego ya wana ke ba ko tala faire ko yemba nengene bateau balinga héritier ba rego yana batala ke faire do yemba nengene bata BCBG même bata quartier la te bata maison mais ba osani ba ko ya po ba ko tala elo ni epesi po lo ba lo ba wow donc ya mutu yango donc yango mona ke mutu mususu aye na kata orchestre na po lo ba sani a critiquer donc au boulanga te au mona ka batu su ba na kata stade au betima concert ba fayo ye mona ba batali boso ma ba cameraman bino ba pandisa ba ndeni concert le kende za aventurer fallait pas kutoya et da la kisikete bato atembe o ba yaki pana yo ba luka ko sala échec mo ba luka fayi mo pa sani ba ye ba ko décortiquer ba selo ba sorti médiatique mo ba benga ngo bidon
Reprendre. Ok. Donc il y a pas si que yango wana yango mona rakete pour te pousser réflexion la biso. Bolingo ezala ki était mona rakete Zaiko contre Wenge ba beti podium moko. Ba guitariste ya Wenge rakete na yebi nzemo mona ki tezate bango ne to ba sali cohésion ba sali fusion pour ba pesa les meilleurs pour la culture congolaise sani et que liboso. Empire au moins écoute na Wenge. Vive la musique écoute na Wenge zo mona kete bolingo ezala ko mona anti choc ya bozi boziana. Écoute na Wenge ba ve Misha ba ju accompagnement patient kusangila o azi solo makaba o ne tout beta ba kofeli baba osani ba ko s'exprimer parce que toujours culture congolaise et que libo liboso mais fira musique ba kabal ba querelle o yaka na kata musique na biso yango zo mona kete tozo zala toujours na kata ya zunguluke yango de senga kete tozo ngana vuvamu parce que tozala ki toroye ba ko marcher sur la lune. Ok, Konistar Fally Ipupa a outil quoi annoncer biso double concert naé, il y a stade de Martyr bientôt là dans 2 mois mais jusqu'à présent tout le monde a vraiment signe monté côté communication naé, billetterie et locomoté. D'autre part, il y a les bosso au nazolo banano qui na bateau nyoso tout au bazalo ko ndeti na kati ya communication. Te o na makambo ya concert ya Lyon, na concert ya Bordeaux. Beaucoup de bossa nango boza na makambe bene nzoka ndi bangagement ezali tolo bayolo ko moko nyoso to ko signera contrat te pona ko pesa ka sentiment ya mokilo ba rete na tikali sima chaque chose a son temps donc mutu na mutu ayebi net biso mikolo net nga mona ozo tous les missions na ko tia vraiment kelele bateau baza net na Lyon o baza na Lyon lokola Judith Sibongo motema Gigi Mulele na hôtel ba Mefiomba Charlie Gibaka vraiment ba courage na représenter ba mes condoléances na musika na ebike. Ou tu peux perdre ma mari, donc ils ont toujours le courage. Bah fisson matin na bateau non so bazawana, boye ba kosomba ba billet. Il y a des konabiso Fally pour pas bien de bozana Lyon. Bah Patrick ma bia la moté ma Aisha Kobi donc bozana force ensemble ba billet ba Yannick Monganga bateau non so bazali wana. Boye ba kosomba ba billet pour parce que culture congolaise ça et que liboso ba Serge Fataki ba Tino Nzingi ba tutu bozana bwana kata Lyon toye ba kete bola kisakete culture congolaise ça et que liboso mais tel que bateau nyoso batira makeli na komba Fally ba vani nie on est ba concert on est attention on est ba concert na sani et deux zelande ko na biso Fally pour ya ngonde zo ka muisa biso donc il y a pas si yango ana yango do mona rakete il faut toye ba kotombola la culture na biso ce qui est la futilité ba yembango. Et so te makambo betanga na ngotina ne pesa nga kando mona kila mboka na biso au moins ba publier mona mobile mutakala mais yo mona mobile to partager intérêt neza nini de biloko mo tanga tina na kata mboka na biso e vandaka trop na kata mutu pourquoi la émission na biso musomene ke ndara bien te po ni ba bordir ezate nzoka ne mutu na mutu na selo éducation na ye eza na mutu mutu po bengi ekete bosa na émission mais ana ma bêtisière banda botama na mokili d'ailleurs lo ba makambo na yo mo et ça propreté et qui s'appelle na kolo chaîne na bateau nyozo bazalo kola ba corda chaîne ba royoka pe soni pe pasi pe ma kembala sima ko yambara muta boete siko Congo lingi bateau ba lobara ba n'importe quoi bateau ba yara na biloko mo be mabe na nzela ya bilili yango mona ke mo pasi yana lo ba eloko moko soki analyse ke sala te ngana osala émission soki émission ke sala te ngana osala histoire na kati osala na ba musique na biso pourquoi ba possibilité ça te pour comme la dimension ça de livre Nazana bateau ba Paris 25 ba royedenga pour parce que livre mutasala ngo moko azate ba sangsara toujours ba aider pour parce que et peut ça toujours les meilleurs ba dire sur la London na makambo tezala ya mona idonga zalaka mais na lingara to pesa les meilleurs to beta histoire musique na biso pesa utaki mais to vandara toujours na ba futilité ouais quoi aboutir biso na elo moti. Donc c'est ça le problème donc tu es ba ko ronger liboso na biso tu es ba ko ronger lobby na biso pour parce que ngalo ba na kata mokili to me la rater. Parce que l'homme de 100 ans a zali na 36 500 jours ya pamba na mokilo mais 100 ans au moins on est belé mais au moins on a été 36 500 jours que mutunzo telembi parce que ne to vivre be to kufara déjà ndambo ndambo parce que to umelaka na séjour de mort on comprend to umela na sama belé mais na kati ya mokili bo au moins on a été Simon Imbango a kufi na 64 mais soko talibe au moins na 76 ans na séjour de mort mais tant azaki na bon moyo azaki na 60 ans. Ok, Konistar yo oyebaka vraiment histoire ya musique na biso mwa mingi okoki ko yebisa biso oyebisa pe ba melomano bazolanda biso na yo morope. Si bien sûr. Qu'est-ce que Manda Chante a réalisé en termes musicaux na Congo? D'autre part, Manda Chante batebele au moni ke batebele batala ka succès. Au moni après succès ezalaka stabilité. Après stabilité eza reine.
donc muta jusqu'au temps à régner parce que à partir de 65 ans oui comme à muta komina savoir moko boy élevé donc ba réflexion on a ba pensée na yo donc komiko ko mata parce que comme on a âge moko be donc to komiko embrasser to bimana katamo ya mokili manda chante ba tebele ba rapport na été en moment na payer moko payer ba romi le bela te pour muta ko sambela ko lega yo moko nanu azalaka nanu te malgré pasteur a rotioma beaucoup mais yo moko fo dans na ko ndima lokola frère bienvenu kasa donc yandi mara déjà que était o azama te nazalaki maladie mais donc kondima na ye yange big sakai pourquoi dans le bibongo manda chante à côté wenge musique 4x4 na 1989 o manda chante à côté wenge na 1989 à côté wenge musique 4x4 manda chante à côté wenge avec aux chance il y a qu'on voyager na wenge na 1992 le 27 juillet on a baki le cola passé à Kusangila maître Ficaré baki vient en novembre na movenda on beta santé ve désiré o beta pelele pepelele pepelele kulumuka kudaye désiré oye kozwa na Alimpela d'abaki na une affaire le 6 personnes na voyage le 27 juillet 1992 tant baki wana kete azwa ki chance ya koyema na album abingi lokola play fait ko checkse amanda chante wana apport na ye photo de la claire le lobo benga jaloux mais jalousie pèse la poids ape mutu parce que mutema mutu teme dans musuni et kanisa rappel ma BP et belé donc c'est ça le problème en gros manda chante en biye wenge a un disque ya play fait ta ba mbi play fait mais pesa ki le meilleur te parce que sada moi na mobutu na kanda wana na conflit ya wenge azalaki nango azwa ki tous les disques wana boka ngo na fleuve. Okay. Mais tellement peu bateau bazangi nonga moko et pesa ki le meilleur nango mais manda chante ya ko zwa temps ko cartonner na disque auto bingi lokola kala ibwingi kala ibwingi disque wana et pesi le meilleur nango o esengele kete apport ya manda voyage be pia na kutaki ko kabula ndeti par exemple Rigo ko Bulambemba Marie Paul Werenson Ale Makap pardon Blaise Boula Adolphe Dominguez na ba Werenson isko jibe pia na une fois za voix na ye a Tsexaka a kabula ba voix peut pesa couleur mo mosusu mais tango bango pe ba bimisateur wenge sengele ki manda sani aya na voix o manda a posé na kati ya wenge comme le rôle implice na kati ya wenge na ba orchestre nyo tout mais na kati ya wenge voix o ezalaki déjà jibe en plus deuxième voix mususu egoya ya mibale ya manda chante ya ko checkse oui sengela ke pesa le meilleur yango mona yike d'autre part que ngai na dans respect que manda chante à cause da yeton ba oti poto basali kala ebwing ba ko zonga Kinshasa na 93 kozonga ba kozonga na 93 manda chance ba difficulté à malade et sengela isute azo toute chance ya ko pesa le meilleur na kati ya wenge ayiko okende vivre la musique et sengela ki na 93 na il faut batu ba ko sala intervention ya nzembo wana lokwa neti kala ibwingi na ba voix o ya posaki wone comme lokwa neti wenge bakisaki couleur moko biasi ya sika na ba album basalaki par rapport à ba kine bouger na ba mololo na ba à partir à préfet manda chante ya ko cha couleur na couleur wenge saki nini et ko changer et sengela ki na tout o ya tikaki fallait manda chante aya ko bakisa un plus na un plus des ali na ndenge nini tanga tie voix na yo wana et que tombe que te ba Emelia faut ba ko sala test na voix o manda chante apport na avec ko apporter akata wenge et que o sengela tutu kaluji aya ko sala intervention ba sala ba test na voix ya manda chante wana faire azate ba sali premier test na bango na moto bongisa ba ekoya na terra bondo awa le jour ngo Bing Star tangue beti après avoir nani ya ko beta wenge beti ba présenter biso troisième test na bango kendara na nino na terrain nino terrain sosa e betaka wana yango singale kete na compétition a test et mele go simba nani simba kate da ekendela kibo reprendre et simba ki emelia ya kaluje simba kite kaluje ko mana animateur yango mone ke na nzela manda chante wana singale pe ba faire pe ba sani ki baya parce que apport ya manda chante ngé sengela ki ba voix mususu pe bakisama ba komba batu mususu pe sani et bakisama mais vis-à-vis on a tala rata mususu ki na ba sortie médiatique qui a manda chante tena eloko moko bina faire et le kabiete pour ngai na mona déjà manda azama la bolinga faire était plutôt la clair azana bolinga faire était mais faire pas yebake ma benil o ya sala manda chante pe comme na ba sortie médiatique qui a lo ba bola mona été parce que tout a bato yo poza pe na ba conflit na ba ndeko na yo oza pe na conflit na ba camarade na yo nga pe na za pe na ba problème parce que nul est parfait
Donc moutona moutana na ba défaut, moutona moutana pe na ba qualité na. Donc c'est ça les problèmes où que dans temps so amonaka sortie médiatique place au peut ça faire avantage, vraiment peut ça ngo fali. Où ils a pas mal de chance qui angona. Donc amonaka temps musu qui était banzela o bandeko nanga o baya o fallait tam musu ezalaka nga zorende chaque chose à sortir. Après ça va faire chance na ba sortie médiatique na. Donc que na bien te. To miyeba au J c'est o e bon moment na se, il y a ngem memela bateau parce que musique peut rapper na lolenge nango. Donc le meilleur moment d'apesa pesa tout le monde en calade. Bantesa d'alliance bazalaki bako yemba bako sala makamo noto ya milula mindu ya mindule. Et volokota nga ya do mona ténoriste à danger mais tant est comique Carly te ko yemba premier disque né à vers cassé na 84 le lendo no c'est volokona maye. Oh donc chaque chose à son temps. Même inakata OK jazz. Okomo lokola ndetikete Joski Kambukuta. Ako yemba ko sala ba fier. Mais tant bazola ke lokola Aimé Kiwakana. Aimé Kiwakana yeba ka on a posé à mon la tana, papa m'a marabiso djemba. Parti eta tikala libela, papa maréchal tikala libela. Oya kanisaka, impéré kokufa dogi. Aimé Kiwakana. Tanga ye abani koyemba Joski. Nyalombo makia da sepela biwi. Joski mutnano zela maye fier no na maye. Donc ezana loko moka o anoyemba mamutu moko sani. Aoya. O batube ba bossa no ba sani ba tala. Po bossa na ote. Donc to pesaka ba grand na biso notre musique à Congo fier na bango na bola mono so basala to reconnaître bango na musala basala donc yongo mona ke question amanda na faire ezalaka déjà eloko mo ebomba na se pour parce que ba conflit belé ba ministre suka na basi. OK. Donc faut vraiment clair na makambo. Donc manda chante Aïb Sepso vérité et loko wela na faire na place qui a dénigrer kae. Pour faire, Aza déjà un grand musicien Nambo Canabiso a réalisé Pemambébélé, a tapé musique na bien, mais il ne mérite pas cela. S'il y a un problème, c'est la famille, vous pouvez arranger qui est sortie médiatique. Il y a Bongo. Konistar, Namoni Bongo Patrick Beckham, Oazali Moana ya Fabrigaz. Aza Koko ya Weranson, surtout Koko ya Weranson parce que Weranson na kolo baké aza les seuls musiciens ou azu ba Koko musical hein ba Koko musical ebele lelo aza na 2 ans de carrière na ye et voilà zo réalisé concert na ye na Suisse après faire égol les 19 yé pas obéta les 29 na Ipton Geneva ben impression na yo par rapport vraiment le baka toujours que culture congolaise toujours fait que liboso poani bakolo musique batiki musique na biso likolo oh ba ça la continuité relève donc il faut coup de chapeau parce que bateau bazalaki ko ça la fierté musique na biso et belé basila okufa et belé ba kufi donc oh ba ça la continuité le bata moké mais oh ba ça la continuité le chance veut mettre moi passe surtout pour anime na ba moura bonne musique na ba tendance à ba orchestre lele comme kopona bilongi. Donc, il va soutenir un moto, moko, tout de suite, un médecin. Mais si on a biso total, le quoi, il va mourir bonne musique, tu peux sa chance na tout le monde, tu se parabas flair na tout le monde, donc il faut une culture congolaise et que les bossos, pourquoi tu le dis bon? La musique na biso, tu peux sa chance. Pourquoi na bi que Grand Calais, na OK, na Africa Jazz, na OK Jazz, de bêta na Jérusalem. Mais le son Luki orchestre, les bêta na Jérusalem, exact. Mais bon, le baki lelo, et l'équika, kala. So ok le na kati Égypte. So luki orchestre ki lelo moko o yebeta na kati Égypte. O mona ngote. Oko lukango lokwa neti na Tunisie. O mona ngote. Mais tango siko eza na Afrika, kende kuna po baza ba raciste ba pesa biso chance te. Tu comprends? Moi Maroc ke go zalaka ka be o mona kete Hassan de Mobutu tongele ka bamba na mosquée na kati ya Casablanca. Mais si on a talipé bisope qui était Hassan Ide, a chapé le meilleur na des années 88, je crois le 14 octobre, Babandi Gotonga, martyr. De Hassan Ide pas chapé mon on a épé, quelqu'un bon on a épé, Nikozong c'est la Mobutu na bola, moi c'est là on a Casablanca, Kotongi la bon la mosquée qui a mon aîné. On a suivi orchestre qui est na Maroc, tous comme moi chance par rapport à Tunisie et ça déjà Zongoloké, Égypte, Algérie. Beta una batala po baza ba raciste ba séparate toi pour ça peut même toi ba noir ce que sera moni noir lokola biso boye donc il y a moi zunguluka ko changer venir ba pesa biso chaussité yango mona rakete to zala kanga na bolingo to yeba ko défendre makam na biso leki na biso Beckham vraiment to ko sopa ba flair na carrière na ye vraiment que o nyo to moni kede azana kata Suisse lokola neti ba Charlie Malula
ba Fiso Malula immortel, ba Lili Mea, ba Paki Mabanza, bato bata na Suisse, ba Kim Presse de Lausanne, vraiment que ba Aimé Kacherel, ba Trésor Ifaso. Au bino bozana ba été vari. Boye ba kocha vraiment molunge vraiment na Suisse, boye ba gete, ndeko na bino kongomani, azana milulu kuna, donc boye ba kocha maboko. De onga na baga gete, peuple azali côté wana, aye ba mako motiver, ba ye ba gete ko sunga ndeko wana, échec za na carrière na été. Parce que tant mutabayi de la carrière et singa nini binonde ba kongomani o bozana endroit na boye ba kocha maboko pour passer culture congolaise sani et kende liboso yango photo ba ko sécuriser musique na biso to pesa ngo chance o ba pesa biso kala à partir à Colo Musique ningi bazana ba séjour de mort ba Colo Musique ba première na biso musique tema bazana séjour de mort donc ndenge batika ngo na top o ba sala continuité vraiment ba ndekonyo to bazawana ba ye ba kosunga. Vraiment, Patrick Beckham, c'est toujours dans les bons. Ok, soutenons tous notre artiste et musicien Patrick Beckham. Déjà beaucoup de sites, il y a Ipton Geneva, billet est déjà disponible. Billet Nabino et que ça la bien, c'est la culture congolaise de Ezomata, c'est le Congo qui gagne. Voilà. Bana ya mboka tolingara bongo culture na biso matara matara kaka nde koni star alobaka vraiment tous à 100 parti pris et que ça la bien et koni star namoni pasteur Moïse Mbiye a utaki obeta concert na ye le 19 mai, concert du peuple, ben impressionnant par rapport à concert. On a haut et faire parler peuple comme pas possible. Mais n'andenge toujours ezalaki n'andenge dans le Seigneur donc ezalaki makambo oyo prédication n'andenge ezalaki pe louange pe kokumisa nzambe ko pesa makambo na oyo nyonso to ya pasika ande ngana zalaki te. Moi sala ba commentaire na vraiment mingi ezate pour la lingaka ba concert nyo to fa na zala mais contre temps oyo sengelaki na tawana ngayo mana zalaki vraiment te. D'ailleurs, nazalaki nango yeba ndenge nini ya ko décortiquer makambo wana. Mais takepe kongomani bazana ba misu na bango ba monela makambo. O ba monelaki ya mabe pona bango. Nzamba zwaka lokumu. O pe ba monongo pe malamu, o pe ba sepelaki bazali mais o eza na moni batebele vraiment une affaire le quoi 60% ba sepelaki na milula ndula ngote. Pour tout être clair. Na bandenge ezalaki ke entraîner ye na ba ramono se lekaki wana bato mususu o ba o amona randoki c'est que mo pas ando. Donc il y a un juger le comment pour nous aller quitter moi na kota na demena zo mona quartier que batu ba ko beta masolo nango et les kaki mabe ça la ki boye tout ça tout mona ki makamba science ngaza muta science cité moi na kota na calcul la science exact mais on a mona ka arrêté azali passer au azorata ate aka batu lo banzambe ayembe la rapé bateau so sengeli ke batu ba sani ki ba sepela. Donc il n'y a pas si on a tout le monde qui si c'est moi bien loge makambe belé ngana kota loge te moi na décortiquer lo bango exact. Konista Rabi o amona randoki c'est que mo razandoki donc tout le monde qui parle mal de pasteur Moïse Mbiye concernant ce concert c'est que on peut pas ça bandoki. C'est ça le problème. Ndeni boye bindoki. Parce que ngana royeba te o eloko wana sini wana ezarabi lo ba loge ngana kota loge te moi na banda ko décortiquer exact. Mutalobaka makambuka o ya yebi sens nango. O ayebi pe valeur nango o ayebi pa avantage nango et take ngana na désavantage à makambo nyoso to mwana kota na calcul nango donc ezate ya pasi yango. OK koni star na connaissance na yo eza na ba spectacle mondain est-ce que eza na ba spectacle chrétien topé eza na ba spectacle occultiste. Bon, donc ba chrétien ba ça la spectacle na bango ba mondain pe ba ça la spectacle na bango ba occultiste pe ba ça spectacle na bango. D'autre part, on a encore un calcul, on a des moutons, on a salarié. Et tant qu'on a déjà, tu yembela ranza mais na bambunda pe na mape na bolingwa solo lelo to comme na ba seben ya zaiko na wenge na kati ya musique na biso ya gospel. Oui, que na été frère abina makasi makamunenge kendela donc d'autre part na ko kota na ba calcul wana te vraiment mal chance na ngaka pour na zalaki te. Les gens qui ont découvert, les ont dit comme le rimeur. Vraiment, ça s'intéresse à la. Ok, mais on doit apprendre tel que Ninaye, Podium Naye, Ezaki Nakatskat, Potomona, concert, parce que là, on ne parle pas de pasteur, mais on parle de musicien, Moïse Mbiye. Tout le monde a qui podium na vraiment na katikati. Bon, côté podium na katikati na ndenga musique chrétien et cause à la paix défi pour na batu mususu parce que batu nyonso bayaka na stade bayaka au monde a tchepé défi na e o baninga baya sima baya ko relever et côté musique chrétien et cause à défi to eza nango normal et ça peut passer inaperçu parce que bazali ba ime donc yo ngoro juger bango ke bazana ba défi baza pe batu to le bakay eloko moko na ba eloko moko. Omoni Jésus Christ a tchaki matambe na se ya mokilo.
tanga kiti mana se donc ayaki lokola wa benga lokola bin Adam donc ayaki lokola deuxième Adam mais tanga kufaki wana bato abulo kana dit Jésus qui va kufaki pour na sentiment to ne daki da destin il y a ko ressuscité avec Moïse Abraham na Eli dans tanga sala troisième jour pour na trois personnes ça ni abimana bango akenda na bango donc yango mona nga na yebi nzambe na calcul nanga na yebi nzambe na conception nanga na yebi nzambe na dimension o nga na buka mabolongo nanga pona ye yango mona ke na ajo nga na komi nango na ko sambela so nzambe na intermédiaire sauté donc il faut na yebi sa nzambe makamuna ngai moko ke lekala basima mutu e ko umela mais ngai moko so na audience direct na nzambe akosaela ngai pourquoi na lobi bongo eza na mboka na biso Bible eza moins cher mais kotanga ngonde zanga ngambo donc batu na communauté na biso batu batanga bata moke donc batu bazora tanga kotanga la Bible te donc amemi on ka bon lokola comme esthétique mais ce que juillet moko ayeba ko décortiquer ba passer pas ngambo abani ko préparer déjà matin déjà il y a dimanche à partir ya mercredi pour arriver ko taper à côté mona mutu mo ayebi déjà matin na ça va déjà matin abani na katikati ngana mono déjà langola matin abani na katikati ya boyete to vali mana passer mo wana passer mais bengisa ki e bandara boye doki akon ko bébé sakuna ngai pena ngana dagiya lakini comme invité ba ta pasteur mais nzoka ne ayebi Bible makasi ko leka muto to sani ate habita banongo lera musika matin ngai bandara be poani si bakangaki déjà na collègue na ye o mazo amata atanga Bible makasi poani ni esika ko sangisa batu ezate mais jour ozwa peta ko sangisa batu mona pe temps ya ko zwa pe ya ko concentrer makama Bible ezasute yango mona ka to sani kolula mokili yango dotinda biso tozala musika nanza nanzambe donc il y a pas si encore. OK, je présente mes condoléances na famille nyonso ya média auto utibongo kobungisa deux personnes au bazala qui très importantes pour nabiso ezabongo Rafine Tumba et Roméo. Siko Roméo siko lo na regretaka siko petit wana bande mona imak. Pona ni Roméo beaucoup ça une émission 10 heures mais Roméo c'est la bino depuis 8 heures abani c'est la bino vraiment qui était kolo ayamba molimo na ekaka na limemia donc il n'a précédé biso nga linga lo baraté total synonyme to lo baraté mota kufi to kobosa na OTT donc au précédé OK au bombela biso mokolo to sani biso pe to roya ko parce que ngambu ya bon moyen to ndima ko tia matambe na biso na se ya mabele o eza na nga liwa. Donc tout est poussière donc à quoi précéder biso en flair d'âge accueilli vraiment nande ko na biso Rafine Tumba donc liwa to ko limba ko ka moya ngote parce que ezaka eloko moko ya somo mais ce que yi ngana mona masa na mo to nga ndaga étage ba pesa ekisibu ya sanzi ba donc ça mai ba che liboko be pa ye mo lobi ke kolozwa nga na lembi kolozwa batu bongote na kozwa bongote na tananga yo ngo senga nga pour minute ozalonga no ya maladie ozo supporter ba kisite mais suka osani orobika lelo ndeko na ngana na États-Unis na PC ba mbote na musika zali mais tanga baneli ya kolela page soka miliki si ba bwaki mais hôtel mabe ana chambre mobimba bilamba ana chambre mobimba ba sapato la chambre ba veste donc avant na rabema yembo mais jour obela mabima kolo zono ngana kina lembi parce que ozo mona kete lilemu ndeto vanda rabo moni soyi e ba gu ye loko nyo to ndeto vivre rabo ezana makambo mususu neti ngai sere nanga lokola Philippine Makaya na mesana ole madesu na de madesu nyo to na libanda na mokina mona nga mabe pona ni lilemu na ngai déjà mesana na madesu na edoki na makambo neti sani ndenge kendela yango mona ka so eza très important et pesaka saveur ya biloko faut découvrir à partir de soy et bendaka biloko fait qu'il s'arrête na kati estomac yango mona eloko nyoto za na kati ya rôle nango donc to miye bana na makambo mususu to lingi te to mona ke mutato bimara prophète ya liwa na lobaki bete ko la za na droit ko za pema ya prophète aliwa da na ete o sengela mutu liwa est ce que batule ba se pela non donc ko la ko za pema na biso na tango o ye moka lingi donc muta mokila za na pouvoir ya kopesa mutu nzela lilita te foxé donc ça dans ngote vraiment ko la zo molimo na bango na limemia po ngonga na bango ko kaki yango wana et sengela ki teke ba koma mibangi donc ko la so komaki déjà ba ko sukela wana vraiment ko la zo
le coup na oh non tu c'est c'est l'équipe. Et par rapport il y a matanga ya Rafine wana to moni bimisi mambo ebele ba audio ezo circuler pendant ba conflit ya Koffi Olomide na Ferrego là Rafine Tumba azala ki muto azwa ki vraiment part mingi côté ya Ferrego là et na matanga ya Koffi tanga perda ki mama na e atena ki ba propose qui vraiment moi bien mingité envers Koffi Olomide et ba bazo lobake c'est par rapport à ça qui a eu un problème. Alexis Ouetchalaba qui a fait ça la mort on a les bata. Ouais, chose grave que tu as ngona sur ça une etini. Et ça nous autres ya malade que na nango. Ndeti biso to na ba corps na Nzambe. Dai bino bo sala ba corps na lisi faire biso sala ba corps na Nzambe kolo na sola déjà na kolo na temps oyo dans molimo na ngati to koza na. Na sala Nzambe na preuve Nzambe za facile na makamune peut-être facile to comme ça ngo difficile parce que kolo la mokilo mona nzala gêné pona makamu yo moza nango okokate suka nango okobata eza na mutu mosusu akoka makambo ebele te doki mutu moko te na mokili na se ya moi oyo akoyi kolonga mbitu donc nga ataka Nzambe na preuve na makambo to donc soki mutu mokili longa seke Nzambe ezisaka te siko Nzambe moyoka soni ezate bino bokosala corps na Nzambe te ezate po lobaki ezalaki te a respectaka ba rendez-vous ya docteur te pourtant nzoto ebandi bokono fala respecter komona nzo komona munganga oya mutu yango. Et tout le monde déclare que Ferrego là tant que mutu bando lobela e fallait ya zala na pona kozwa ba responsabilité ya ba obsèque est-ce que aza obligé ya kozwango? Bon, moi je sais pas, Azana Tata Azana Maman na aidé, était un débat, parti pris, fourmi, barakete, tous en a communion nanan. Parce que quand je me suis nathalie, la fille m'a dit, le bazo le bas, ah, Rafine a bundeli fait, ton n'a pas à faire, attaque au présentateur, mais conduire, ça s'allait en côté, on a eu bon. Et ça, la réalité, tant on ne suit pas à peine d'émotion. Moi, ça l'ango. Et ça, c'est donc qui est trop condamné à karaté parce que beaucoup de cannabis, au médecin, le rimère. To message to na ba to message na ba rumeur na ba leçon dit de trop limba o kama ngote le na mboka na biso da mabete ote balié donc ti bando lamba e po balié bino bozalaki wa po sala té intervention donc c'est ça le problème encore. Et par rapport il y a Badur il y a pasteur Denis Lessi vraiment na za kuna te o ya mutu ya desina lobby o ya zoloba eza o ya loba po na makamuna ye ki azoloba eli ko lobate ça la marché comme publicité église batu ba ebele ki alobaki mokamba sengelaki mutuli wali we ko kisami pona lelo oyo yuliwa na mboka na biso ezangi mawa kala biso tozo kokola soko moni attaque était trace ya pina kunde bembe po nyatango donc to dena respect ku pine oyo memaka bembe na kunda donc to dena ba respect non mais lelo comment le roi batu na kata cimetière ba mole ba brochette ba bebele bele oyo ezalaka ke parce que batu ba komi na technologie dagi mawa et ala rasoute na communauté na biso de badration na respect ya ba wate ouais ezali vraiment ndenge ya communauté donc place ozo mona ke muta do buye lokola kete o sala ba challenge na nzela ya ba matanga ba Rafine o bulon weda bien lokola biso to libela donc dans le baka kete tout est poussière to milengele malamu to yebi mokolote metake toza ba humain da ikola ozaka pema na biso na tango o yemoka malingi bu aroza muta mokili ne o mona bato basangisa ba ida ba les athées et ça na ndeko moko be na Bruxelles ayiba bilamba na maison ba juif donc soka ye wana be alekani na maison ba juif wana amimona ka ye moko na babenga ngoni ba biloko ba maneke amona amimona ka mala ba maneke wana so akomi personnellement azo mimona maye moko maye et ça la ki passe elienzoto ayeko bota courage abi non il faut to sani na zonga na kata maison wana na yebisa bango ta na sala ki boy tanga koti mama ba jive bakata na koseka oye tozala no ta yo wana tozala no chaque jour na kata maison c'est vrai ce que na kosala ni pona zonga normal te futa kaka mbonga bilo oyo yi oyi basali bakalike tanga futi basali basaki ba biloko na bango azonga a bonne santé pona ni kondima ya mwana mwasi wana epusaki ye moka ya na kata maison bikete nzoto ndenge na tsona komika na endroit ya boutique na mona mal à l'aise mutu pasi ba vertige deke sengeli fona zonga place na salaki mabe ya mona ba tebele le do mona ke mutu muso mabe ba bogelo maladie mais mutu abogelo maladie pe batali so ke eta mutu tel ko salaka mabe bota courage ke no lukaye oye bandeli ya ko réparer yango mona ke yo salaka bo yango mona ka nyoso tu photo zonga kaka na kati ya vous vamu
Donc il faut m'accompagner sur les habits. Konistar, Toko Minabiso, vraiment cité pour Nalelo, un conseil pour les communicateurs et les youtubeurs, parce que vraiment tant à bango mingi à critiquer, ko dénigrer ba musiciens au lieu que ba encourager bango pe ba louer ba bilo na bango malam bazo sala. Na kati ya kopo ba te facile ba souffrir. Mais ba courager ba do ba avantage par rapport à bato ba kei na nzela ya etelo. Na kati ya facile. O ba kema chige facile ba souffrir mais ba courager ba bénéficier ko leka na bato o bazan na déontologie o eteli makambo ya ki journalisme. Ba onde ba souffrir. Mais batalo yenge tindika chakali ba onde ba sani ke ba do vivre yango na osenga na bino Jenny. Omoni muto kala ngona ke ofandi ke otala magete otala ke ba journaliste ba daki kala respect ke po bima lokola bato wana ba koka souite po aniki fanatisme la tibino nzoto oze ba ke misia robongisa ngai banda bo banda sala kopo mutu mota ke na mesa Schengen otuna ke basenga formulaire ninyo basenga rani mutasenga rate même muta maboke ayebi kete ezali art afutaka ba droit na ye azana nani na ya culture et art maramonio surtout ba ebié ba reconnaître mais fa ke na tana ambassade songolo pakala tuna ke bosenga rani na remplir pona ko pesa bino ko denga visa et à la raté parce que fira mesure ambassade wana ba mission ba e barango yango zo mona batebele ba ko bebisa musala pona ba intérêt ya vie ya visa yango mona peut nous sommes copie na bino sani ezo beba yango moni ba courager ba gagner ba te facile des alwa nature ne makamonge ke siko yo mo foye ba déjà gete bolo abonza ko no sala musalo ndenge otala kete ba ve bijou mbia vanga otala banane ba otala bato nyoto bazalaka na ba meselu kunku ba kayumbe beya bato ba nosala musala ndenge ba mbuyi bwebwe ba ilunga mwana bute ba nosala musala ndenge nini meka ko copier bango bo luka misala na bango ba nosala kala kete asala sans faute et bandara 7h yo sukola erni po ba ni musala na 7 aza vraiment donc vraiment que na 10h dita mobimba abandaki de sans faute depuis 7 heures kolia na yewana azana kiri o ba mission ba ye ayambi bango tala micro mulaina cameraman azo mona passe va atieve madaki ma monteur na ya monteur ya munene Itachi tala ya munene na lipeka lokola film ya nina commando libération daki atioma lipeka de cameraman azo nyokwa daki boluka bokota na kata ba calcul wana boye ba robongisa musala bozana valeur na bino pesi bo utaki na. Okay. Vraiment merci encore na bato tout basili bakwa Rolanda biso toujours imak na mone kala toujours arobunda toujours na kati ya Congo mikili moko mais atapeka mutemo ya monde ndenge makamone tezala vraiment merci encore Jenny bunda vraiment la kisa vraiment soldat ya kobundela biso na kati ya Congo mikili donc ndenge zela toujours vraiment merci encore na bato tout basili baku ya kolanda konisa vraiment que Clarisse de Canto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila bana mame Milisha Galutadila amigo Jean Lutadila na pesi mino bambote bo pesi na mbote encore et pas ya Pepe Fataki merci encore na Richard Akunji papa na Richie merci encore na Arigo Akunji 2-0 Didier Sanda Animas Boss Papi Matalatala Matos Boss Papi Matalatala Matos donc il y a un Didier Matalatala papa n'exaucé osala toujours yo Sam Koukou le nécessaire motema aimé Koukou avec Dodo Maziza motema Valentine Maziza na kata Bilbao na pesi bino bambote grand-père Gauthier Mouteba yebisa vont voir yoka Dodo yoka Pichu Kindeni Pera qui tient la molobela bana Fokobel dit qui tout raison passeport aigle kolaza na yo papa yo trésor bango Lingama mbula petit chiko pululu na kata bunya kolaza na yo chama sunda motema mire leka venanga bibora miku venanga bibora kolaza na Pascal Yombe na pesi bino bambote na musiko zali rombo mabasa na musiko zali kolo ayeba kobatela yo merci encore na Alino Cabo Verdano Dani Ndiouvula donc merci encore les sous na Jenny na ningi to mwana kala na biso ma pasuka oyeba kozala MC na Portugal na musiko zali avec Tommy Luntala donc ikolo abato na kata Belgique Chichi Batisa yebisa pegi kinzunga to changer ba dossier makamuna so ezala bien Rizibu la Fierita bana matete zala toujours yo merci encore vraiment qui était connu ça à Misuki na vraiment wana la Beja la bière de Lix kozang sa robora a été vraiment ezala bien base okay. Gare du Nord donc ils avaient toujours na nenga limemi la Beja la bière de Lix base Gare du Nord faut que ça vraiment bon. Base Gare du Nord. Merci à toi, Konistar. Le plaisir est pour moi de te recevoir. Demain, merci.
Merci de nous avoir suivis. Je dis un grand merci à Anthony Tikala. Merci à toi, Grâce GK. Moi, si Apembe, moi, si Taï, moi, si Makambu. Merci à toi, Maître Augustin Ochudi. Merci Nabatu Nyonso, disposa qui temps, Yako, Landabiso. Quant à moi, Jenny Masanka, je vous aime beaucoup. En attendant la prochaine analyse. Merci. Mais, baza pe na posa na yo. Na Colonel Michel. Ok. Wombe. Donc, il y a vraiment demi-ep sérieux, vraiment Colonel Michel. Na pe sur ma bambote, Colonel Michel. Colonel Michel Wombe, bambote na yo. On a déjà. Ok. Ok, merci. On se retrouve à la prochaine émission. Portez-vous bien. Okay. L'ambassadeur des jeunes congolais pour la paix, Ado Youé, a procédé samedi à l'inauguration de l'ambassade dédiée aux jeunes congolais. L'inauguration de ces bâtiments se veut, d'après cet ambassadeur, être la concrétisation de la volonté du chef de l'État dans l'encadrement et l'épanouissement de la jeunesse congolaise d'ici et d'ailleurs. C'est ici qu'est situé le siège de l'ambassade de la jeunesse congolaise pour la paix et le développement de la RDC. Plusieurs délégations des officiels congolais des mouvements associatifs publics et privés d'encadrement des jeunes, des autorités nationales et provinciales, ainsi que quelques chefs de missions diplomatiques ont assisté à cette cérémonie d'inauguration qui est une première dans l'histoire de l'RDC et celle de la jeunesse RD congolaise d'avoir une cité de la paix 6-4 avenue Mafuata au quartier Basoko dans la commune d'Engalima à Kinshasa.